Mbote na bino banso bamama batata bandeko balandi ya Congo bololo bamama batata bandeko toye lisusu na pokwa na lelo pamba te lelo ezali ya solo pena mokolo mwasuka mokolo mwasuka bamama batata bandeko pamba te lobi ezali mokolo malendi ezali mokolo oyo elengenami pona soulèvement populaire lobi ekotela bamama batata bandeko lobi ekotela lobi mokolo mwa lendi mokolo mwa yambo ya poso mokolo ya tuku mibale na moko sanza ya mwambi mobu ya koto mibale na zomi na sambo ekotela lobi lobi tokotala mino na masangu oyo eleki makasi bamama batata bandeko ana bamama batata bandeko bomobilize bandeko bobenga na mboka boyebisa bai mboka ete lobi bazala ngulupa ebele po tobenga na bapaya bamama batata bandeko mokolo mwa suka ezali lobi eyoma ya suka eyoma ya mibale yango ezali lobi bamama batata bandeko ba oyo balingi mboka wana ba oyo bayebi ete baza na mboka mosusu te mboka na bango kaka yango wana Congo ba oyo bayebi yango alors esengeli batelema lobi lobi ezaloba ya lobi yango wana ezali eyoma ya suka epo wapi tokomarke 4-0 alors bamama batata bandeko bana lisanga ya timati alors yango wana tozali kosenga na bino banso bolamuka tomoni on dirait que boza kolala pongi bolala pongi te bandeko bamboka mosusu eza kobouge bamboka mosusu eza kotelema bamboka mosusu eza koloba bamboka mosusu eza kobengana badictateur eza kobengana l'occupation biso toza na occupation oyo bajournaliste balobaka te sur le terrain oyo bai politique balobaka te sur le terrain ke toza na occupation alors donc alors kaka biso ba vrai patriote yango nde biso tolobaka occupation alors occupation bakendaka nango na baélection te occupation bakendaka nango na barébellion te occupation bakendaka nango na soulèvement populaire mpona kobengana l'occupation alors bamama batata bandeko alors lobi ezali nzengolo ya suka donc décision ya suka bamama batata bandeko lobi mokolo mwa lendi alors na yango esengeli biso banso na kati na diaspora tozala mobilize toza komona on dirait que diaspora eza kobanga révolution eza kobanga soulèvement populaire et pourtant tobanda kolobela yango longwa kala soulèvement populaire lobi mokolo ya lendi mokolo mwa yambo ya mposo mokolo ya tuku mibale na moko sanza ya mwambi mobu ya koto mibale na zomi na sambo nde esika baimboka bakotelema mpona ete basilana na occupation alors bino bamabota mosusu bolobi boni eske bokoakompagne bandeko na biso bakongo bokoakompagne bandeko na biso ya BDK bokoakompagne bamakesa ou bien bokotika na bino bandako soki botika na bino bandako tala epa wapi bokolela na monoko ya mboka alors na yango bamama batata bandeko bana lisanga ya timati yango toye lelo nano tomituna motuna oyo mokolo malendi ezali mokolo oyo révolution ekosalema kasi sikoyo biso tomoni bato ya société civile baza koya na kati na poto awa tomoni ba journaliste oyo bazalaka kuna oyo baakompanyaka rassemblement na IDPS oyo tobengi ba mokebai oyo tobengi ba tambwe oyo tobengi ba safu tomoni bango nyonso tu baye awa na mikili na poto alors toza komituna baye koluka nini awa na mikili ya poto et pourtant révolution ekosalema soulèvement populaire ekosalema na mokili ya Congo mokolo mwa lendi mokolo ya tuku mibale na moko ya sanza ya mwambi
mobu ya koto meba na zom na sambo baye kolukani na mikili na poto soulèvement populaire eza kosalema na poto te po ete bato nyonso tu baya na kati na mokili na poto esengeleki biso nde tokoka kokita mpo na ete to accompagner soulèvement populaire. Alors sikoyo bango baza koya awa baye koluka nini tokutanaki bamama batata bandeko na bato ya société civile na aéroport ya Frankfurt baza kokenda na Berlin. Bazo kende na Berlin balobi baza na rendez-vous na société civile ya mboka ya Berlin. Alors mutuna toza kotuna ngana tuna ki bango boye koluka nini awa na Berlin et pourtant soulèvement populaire kosalema mokolo mwalendi kuna esengeli bino bozala kuna po ete bobimisa bato oyo boza kokamba pona soulèvement populaire oyo ebengami na fungo mwanda nsemi. Bango balobi no toye awa poke to sangana na société civile awa toye bandenge nini tokoki kotambwisa makambo. Mais tala bama batata bandeko contradiction si contradiction. Alors donc bino moko bomituna mituna wana. Est-ce que ce sont des journalistes vraiment patriotes oyo batuta katolo ou bien ce sont des mascarades ya ba journalistes? Parce que même na machette na bango ya journal baza kolobela makambo etali soulèvement populaire te. Boyokaki ba certaines déclarations ya ba mususu bazo lobake non bango bakoki ko lobela likambo ya soulèvement populaire te parce que bato bakufaki. Mais révolution nini oyo soulèvement populaire nini oyo bato bakufaka te bama batata bandeko. Même à l'époque ya Mvulus Kimbangu oyo abundisaki gouvernement ya ba colon bato bakufaki bato barelegaki bato na ba province mususu boyebaki yango malamu. Alors donc pona nini kaka révolution oyo ya 21e siècle oyo fumu mwanda sema apesi bato bakoyi kokufa te et que yo koyi kolobela yango te. Alors donc il faut ya kobimisa soda moko akufi boye oya kosala yango émission kobino on ezali kobomisa bato. Alors voilà bandeko oyo baza ko comprendre eloko moko te ke mboka ezali na occupation esengeli to telema po tosisa occupation ou bien baza ko comprendre mais alors na ba agenda na bango caché yango wana ezosala ke balobela likambo etali occupation te. Alors ezali mawa mingi. Alors bama batata bandeko bango bazali kobenga toujours moto o azali na kati na moto ya mboka le chef de l'État, président de la République, Ndeko Kabila, etc. Bama batata bandeko. Et pourtant toyebi malamu ete Kabila asa kenda na ye. Kabila asa azonga na ye na mokili na molimo. Alors oyo azali konza mboka oyo azali kosala mosala ya occupation, ce n'est pas Kabila, c'est Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila. Alors donc ezana bandeko même oyo balobaka ke non Kabila dégage, donc basalaka pe ba erreur trop grave ya kolobaka Kabila dégage parce que soko lobi Kabila dégage Kabila sa dégageant na ye akenda na ye déjà azonga na ye na mokili ya molimo bongo ako dégager des fois ndenge nini bama batata bandeko tala mabunga yango wana olieke bobenga eloko na kombo na yango moto na kombo na ye. Donc moto azana bokonzi na mboka alors toyebi kombo na ye Hippolyte Kanambe alias peut-être alias Joseph Kabila parce que son vrai nom c'est Hippolyte Kanambe. Yango no moni fumu mwanda nsemi un patriote, un grand résistant, un combattant, un tout moi a bengi na kombo na ye. Alors tala biso wana toza ko benga ye na kombo na ye parce que son nom c'est ça, parce que liloba ezaka na nguya tango yo za ko tindika liloba na kombo ya moto wana soka za ko sala mabe na baimboka tala epa wapi liloba wana eko kenda ti directement na ye pe ko frapper ye ba ma tata bandeko. Voilà tina oyo moni ete mfumu mwanda semi a bengi na kombo na ye parce que ngonga na ya kokenda esili kokoka.
kasi tala bayimboko baza koloba ke bazali ba patriote, hein, ba journaliste patriote, hein, mais baza kolobela likambo etali occupation te, baza kobenga mutu wana na kombo na ye te. Alors mutu yango sikoyo akokenda ndenge nini, parce que toyebi ete la presse ezali pouvoir monene pona ko faire chasser un dictateur ou bien mutu azali ko sala musala ya occupation. Alors sikoyo soki bino baza ko masquer kombo wana, alors cela veut dire que mutu wana azali prêt akokende te. Voilà, mama batata bandeko contradiction eza na kati ya bandeko na biso baza ko se prétendre que non bango bazali ba journaliste patriote, ba journaliste combattant résistant. Un résistant azali moto aza ko résister na nini? Na occupation étrangère. Ok, toyebi mboka na biso ezali occupé par le Tutsi rwandais dont leur frère il s'appelle Hippolyte Kanambe oyo azali kokonza mboka wana. Alors yo lobi oza résistant mais oza koloba likambo etali occupation te. Oza kobenga moto aza kosala occupation ndeko mwana mboka chef de l'État. Même à violer la constitution ya mboka. Oza kobenga toujours na titre na yawana. Donc voilà, ba contradiction eza na bandeko ya mama batata bandeko. Yo lobi kozali mwana kolo lupango kasi bazwi ndeko na yo batie na résidence surveillée bakati mai, hein, donc baza ko kopimela meme bile ekota, mais yo zali mwana lokolo pango mais ozali kolobela, hein, likambo oza kotelemela likambo etali souffrance ya ndeko na yo te. Est-ce que ozali mwana lokolo pango ou bien ozali nde mwana ya occupant? Alors voilà, ezali ba question mituna tokoki ko mituna na esika wana ba mama batata bandeko bana lisanga antimanti. Alors voilà, il faut peut-être utiliser ba mots, hein, ba terme, oyo tango toza ko kolobela na kati na ba media, na kati ya public, hein, po ete bato ba meka ko sosolo yango. Ozomona, un patriote ezali moto aza ko défendre ndeko na ye, hein, oyo azali solo penda ko bundela ndeko na ye, hein, na ngonga nyonso, na esika nyonso, pe tango iso. Voilà, un patriote. Un patriote a abandonné ndeko na ete, aza na souffrance a abandonné ye, hein, donc wana zali un patriote te ba mama batata bandeko bana lisanga antimanti, donc popa kola bato mafuta na monoko te. Voilà ba mama batata bandeko moins information en bref, on a yaki pona ko pesa bino na pokola eza tout simplement concernant, hein, motuna na ye komituna pona nini bato oyo nyonso bazoya na mikili ya poto baye na mikili ya poto kaka na moment oyo pona nini, et pourtant na Congo kuna soulèvement populaire ezali lobi mokolo mwalendi. Alors on ezali motuna naza kotuna bino bopesa ngai e yano pona yango. Voilà, mama batata bandeko bana lisanga ya timanti. Donc ezali question motuna esengeli tozwa e yano na esika wana. Alors donc voilà, na bango nyonso baye wana baza kosala ta allusion na soulèvement populaire oyo ezalobi te. Silence radio. Est-ce que instruction epesami na gouvernement d'occupation? Oui, tokomona ete ezali instruction oyo gouvernement d'occupation epesi ke soki bobimi awa makambo ya kolobela makambo ya soulèvement populaire eza te. Bokanga minoko. Yango moni bakangi minoko baza koloba likambo etali soulèvement populaire oyo ekosalema lobi te, mais bango baza kozwa yango na cadre toujours ya kodiaboliser, parce que tango gouvernement eza kodiaboliser yo ke na voix wana, donc ozali bomoko na gouvernement d'occupation. Voilà, eza nango très clair ba mawa tata bandeko, eza nango clair, parce que soki gouvernement d'occupation ezalaki contre, alors na tango wana yo sikolinga kosala boni motuna epesa melibino. Voilà ba mawa tata bandeko, donc biso tokoba kosala mosala wana yako lundi sa bandeko pona mokolo malobi pona ete révolution eya ba oyo bako participer na révolution te, eh ben
matali bango, hein? Les conséquences sont multiples. Bama batata bandeko bana lisanga antimati. Nayebi te soki bandeko baza ko zelande moto na bango baza ko kanisa ete po aya kosala révolution wana ou bien baza na likanisa ete rébellion koya parce que tozana a besoin na rébellion te ndenge na lobaki la fois passée to na besoin na rébellion te parce que tozali en face ya occupation na occupation basala ka rébellion te mais nde na dictature oyo ezali dirigé par mwana mboka nde kosala rébellion po bolongola mwana mboka oyo aza kosala dictature mais sikoyo biso tozali en face n'est-ce pas ya occupation esengeli sikoyo tosala un soulèvement populaire ndenge Fumu Mwanda Nsemi aza kobenga bamama batata bandeko bana lisanga antimati. Alors donc wana il faut tozala vraiment clair mawa kaka na bandeko na biso oyo komona bango baye balobi non Fumu Mwanda Nsemi c'est un tribaliste, c'est un régionaliste, c'est un séparatiste, ya ilinga ya kokabola mboka akabola Congo, ainga kabola Congo, moto ya kokabola Congo akokufa. Ndenge na yebisa kibino la fois passée na Congo bolo numéro 49. Ya on a répété encore lelo Congo bolo 49 wa batata bandeko. Parce que bandeko balobaka makambo sans ko soso. Hein? Bakokolo ke baza bato mayele mais bazo sosorote. Hein? Tango ya bango bakolo bato monaki meme bato yo ba politicien mosusu meme na kati ya Congo bazolo bango sans ko réfléchir. OK, ba éviter que Congo la RDC ezali tout simplement produit ya ba colon. Mais siko esalemaki ndenge nini? Parce que esalemaki na bato moko bavandi à 8000 km na conférence à Berlin en 1985 bavandi bazwi mbeli bakati bamboka wana bakati Congo. Mais Congo ezali produit ya bato yo bauti mosika baye kokata yango. Ezali produit ya souffrance ya mabota oyo emonaki ke mabota na bango ekabwani. Siko yo kolobake moto ya kokata Congo akokufa. Mais moto ya kata Congo aza na bo moite asa kufa na ye depuis. Mais kako soso na place wana. Bismarck na bandeko na ya bavandaki ya na Berlin. Bango nde bato bakataki Congo. Baye bakati yango morceau. Alors bango nyonso tu pe basi bazonga na moki ya molimo. Siko yo kolobake moto yo akokata Congo akokufa. Ok, Fumu Mwanda Nsemi totala malamu ya ye po akata Congo te mais azongisa Congo na mobimba ndenge ezalaki. Siko yo yebisanga yo kolobaki yo no Fumu Mwanda Nsemi oyo akokata Congo akokufa. Mais siko bato basi bakata Congo basi bakufa ya ye nda zongisa ngo mobimba ndenge ezalaki. Siko nana kozwa bénédiction ezali Fumu Mwanda Nsemi moto akozwa bénédiction parce que aye kozongisa elimu oyo bampitaki ezonga mobimba nango po ete ebanda siko ko vivifier. Ba savant babanda siko ko botama, bato na mayele babanda ko botama po ete ba invention ebanda ko ya siko. Siko yo zo boya mboka oyo bampitaki yango ezonga mobimba. Donc yonde ozali ennemi ya mabele ya Kachopa. Yonde ozali ennemi ya Baindo. Donc yo lingi mboka etika kampite po ete esala mosala moko te ba invention esala mate etika la kaka ndenge wana. Donc yo ozali ennemi mais oza koyeba te ke ozali ennemi ya mboka donc à cause de ignorance na yo. Donc voilà, ntu mwana nzamba ya lobi donc il faut ko zongisa eloko oyo ndenge bakoko batika ki yango ezonga mobimba po ete elimo nango ebanda sikoyo kosala ko vivifier. Omoni omoni kozanga koyeba na yo ndenge esali ebimisio zoba na miso ya bato. Donc ne Mwanda Nsemi aye kokabola te na yende kozongisa. Bato bakabolaki Congo na conférence de Berlin bakufa na bango bakende ba Bismarck ba Léopold ba nani tous ces patati patata bavandaki na conférence de Berlin basi bazonga na bango na mokili ya molimo bakufa tango yo kolobaki non bato moto akokabola Congo akokufa. Ok, bato wana basi bakufa na bango. Donc voilà, ignorance no ebimisio zoba na miso ya bato. Voilà bama batata bandeko bana lisanga antimati. Tango yo lobi que non Fumu Mwanda Nsemi azali moto azali tribaliste ou tribaliste
mais moto na moto aza ko appartenir na sa communauté. Par exemple, nga naza na communauté ngala. Hein? Donc c'est ma nation naturelle. Yo moto oza kolanda biso, yo oza na communauté luba, c'est ta nation naturelle. Oyo kuna toza ko mona ye awa aza na communauté tetela. Donc c'est sa nation naturelle. Donc voilà, bato na bato baza na ba nation na bango naturelle. Mais tango baza ko zong se loko ne sika nango pour que ebanda ko sala ebanda ko bota mbuma. Yo moni yango eza mabe, hein? Mongala tala nation naturelle na yongala pour que okoka kotunga yango po mutu mususu akoya kotunga nation ngala na yo te. Ozomona yo mongo tala ete no ya mabele. Yo boketu tala mbanda ke komi gros village tala tia miso na yo kuna po ke o tia bwanya pe mayele po nzamba atinda ki obota makuna pamba te po otunga yango olinga yango otunga yango. Ozomona batinda ki obota makuna par hasard te, batinda ki obota makuna pour ke opesa bwanya pe mayele na yo na ete na yo mabele po otunga yango ekoka solo penda kokoma mboka monene développé. Voilà, bama batataba. Alors donc bato na bato batie mayele na ete na bango mabele batongi na lisanga moko sommation wana nde kosala ke eko tokoma na nguya tokoma une nation développée, une nation forte. Ozomana sommation ya ba nation wana. Alors, donc voilà ce qu'on appelle la Confédération de l'Afrique centrale, donc la Fédération de l'Afrique centrale, donc Tobengi yango na Kikongo, Inyo de Timati. Voilà, bino boyebite. Alors voilà tout moi oyaye pona kosala mosala wana, bino bokomi ko bundisa yefo mwana sen. Bokomi na bino ko bundisa parce que tellement que boza ba petit esprit, boza na ba petit esprit, bozo comprendre rien. Hein, tellement que vision na bino za mouke. Bien que boza ko brander plutôt nini ba diplôme na bino ya licence oh ya doctorat mais boanya muke lokola ligorodo bozomona. Donc voilà bozo comprendre même pas que dimension oyo pour moment danser maza koloba pona Congo ya sika eza dimension ya likolo. Voilà, mama tata bande ko bana isanga simati kozanga mayele. En tout cas pona kosukisa mama tata bana ko beta binoma lycée moko. Ezana bande kumi bale to kutana ki na bango, na kuti bango, baza ko discuter na aéroport à Frankfurt, bazo sala débat na bango. Oyo mususu komo na ye mbuta basombo. Nanga mususu kuna komo na ye ndeko makambo. Alors bazo ko discuter babino ye mbuta basombo ayebisi parce que oyo mosusu makambo c'était un christianisme hein? Bon bato bazana kati ya christianisme hein azolo bana alobi mais ba discuter makambo etali toujours ba Bible comme tous les Congolais quand tant ba kutana il faut toujours ba discuter sur ba problème ya ba Bible mais alobi na alobi mais yo pona nini nazoke na mokuse omonaka awa yo ye na mboka oyo omonaka ndenge bana mindele bazali awa est-ce que omonaka bango batambolaka na Biblia na maboko? Oh non, ndeko makamba azongisa bino soki bango batambolaka na Biblia na maboko te parce que po bango babunga. Ah, bango babunga hein. Oh. Mais ndenge nini yo olongwe na mboka na yo moto bunga te oye na mboka ya bato babunga. Et puis bato yango yo lobi ke bango babunga baza ko fabriquer, bazo créer, bazo sala ba train, ba avion, ba bateau, mboka na bango kuto ezali développé. Alors sikoyo yo lobi ke bato wana babunga. Yo moto yo bunga te, alors tala yo za koya na mboka ya bato yo babunga. Alors cela veut dire que yo pendant au bunga davantage parce que yo soko bunga kite ngo zala epa na yo pe tokokai komona souffrance ndenge eza ko leka kuna na mboka na yo te. Alors bato babunga
siko bakotika voiture na bango na libanda moto akoyiba aza te botomone ekwei balokoti bake kotika na biro oyo esika balokotaka biloko. Alors pourtant yo moto obunga te na mboka na yo moyibi lokuta na mboka na yo donc baassassin na mboka na yo donc salite na mboka na yo donc bato balobaka bosembo te. Donc voilà tous les caractéristiques ya bato oyo babunga eza na kati ya mboka na yo. Et pourtant bato oyo ozolobake bango babunga parce que basimbaka biblia te bango makambo wana ezalaka te. Alors siko totala nana bunga penza davantage. Alors tukotala ke non ndeko makambo yende penza moto abunga davantage bamama batata bandeko bana lisanga atimati ezali te ke osimbaka biblia nde yo obunga te eke moto asimbaka biblia te yende azali ya kobunga. Voilà ndenge bakongole bango bamonelaka makambo wana ezalaki solo pena mwa lisese tukoki kosukisa nango na pokwa lelo. Kasi lobi bamama batata bandeko ezali eyoma ya suka zengolo ya suka bobosana te mpona koyebisa bandeko na biso ete lobi ezali monano ya suka. Donc bandeko bakoka kobima ebele mpona ete tokoka kolonga etumba mopaya akoka kokima mbala oyo tokosatake na ba oyo basimbaka ye oyo balingaka ya kende te mbala oyo bakokende bango nyonso. Bomoni na Togo révolution esalemi kuna bamama batata bandeko. Alors donc biso un grand peuple bongo totikala nsima tokotikala nsima te. Alors voilà yango nde tosuki ya bamama batata bandeko oyo nakoki komemela bino na pokwa na lelo bozanga te na evenema ya lobi. Ingeta ibobo e ibobo matondo mingi na bino banso.